tozonga na Zaïre oyo bokechu pema betela biso sundama dans sa baby ça biso ba jeune époque wana si qu'on a élection comme à voter rouge voter vert élection pe comme à voter rouge voter vert no facha sikali atika ne libela roi di Congo ya facha mwana ba commission roi tozonga na Zaïre ya dictature kotanga comme président de la République te donc fachi na biso nenga zana otangi comme ne service na ekangi yo donc nde baba tozonga na Zaïre mam to vivre ya biso mukile zonga noir et blanc tozonga na Zaïre télévision ka moko télé Zaïre na télé Congo la foule les obula wana na transport kunde tozonga foule kunde bembe ezo mema bato Zaïre ya pillage Zaïre ya nez blanche oh ngana viva yango le seul pays au monde palais présidentiel les arrêté tozonga na Zaïre bongo mongale meza ezelo ka bato batoni kotonga ya ye moko ya ye propriété privée puis tango na matela ya matiti batie pe mandalala bapakola batu blé tozonga na Zaïre tozonga na Zaïre Dartilo donc moni ba téléphone Android YouTube elongwe zwa niveau teva noir depuis ya rouge ya kunki 14 pouces. Il y a 14 pouces tozongi na Zaïre. Le loba sœur ba comment va danser sous poids bi na fa pesa mu Congo. Et banande na bokechu. Na ngokolo na ngobokechu. Né au village, grandi au village, expédié à Paris comme marchandise soki na Belgique. Et ben melali na biso donc muta kufi solo wana to mela ngo muto mobimba. Modike. Tozonga na Zaïre. Ya muta kufi et ben metolali sina ndako na ebembe alali boyo tolali sina mbetu bolalaka. Kongo teke TV. Yasi bumutombo. Bana nyoso ya Congo bote na beno beno luta na émission mbote salut na bandeko nyonso bozwi libaku ya kolanda biso lelo na check TV chaîne oyo eza wana kaka po epesa biso makambo ya kitoko makambo ya malamu po tozala informé à temps réel yango na pesi déjà mbote na boss Sibu Mutombo wa kwetu po osali biso confiance ondima biso na mboka yo kasi désormais te botala ka pe biso na ngambo oyo po Gauthier Kasongo ndeko na bino aye na mboka esika wapi musala eza makasi awa fo bunda obunda po bima le premier pe ondima ma kasi to sito ondima mi déjà ndenge zalo na toza déjà confirmé na Congo check ya papa Sibu Mutombo. Le loto ye kaka ndenge balobaka quand on a affaire à des loups, il ne faut jamais se comporter en agneau. Wane bande l'émission na biso ki yoki bongo elingo baki wane za mongongo ya Gauthier Kasongo business. Le loto zolobela mingi o etali asile na poto. To landi ndenge batu bazoloba, ndenge batu bazofinga, ndenge batu bazo sasa, ndenge batu bazo pesa ba point de vue na bango. Misusu na ba oyo ba yebi te na ba o ba yebi kasi lelo to ye penza poto éclaircir makambo yo balobi depuis Fatia lobaki na poto bana poto bandeko bozonga na Kinshasa balobi a comploter contre Mindele pour que bandeko nyonso tu bazwaki asile bazonga na bango na Kinshasa Mundele azongisa bango na Kinshasa est-ce que bazongisa ka mutu bongo est-ce que ça le makabongo na émission oyo tozo landa vidéo ya Mundele azo expliquer ndenge nini bazwaka asile ndenge nini ba protéger ka mutu azana asile ndenge nini mutu wana azana ba droit na ye Mundele spécialiste ndi azo pesa makambo poto kata court na débat wana po spéculation ezala lisusu te. Deuxième sujet na biso tozo lobela awa batu bakani balobi tozonga na Zaïre Zaïre tozonga na Zaïre. Ont-ils raison ou n'ont pas-ils raison? Na émission oyo toko développer, toko fungola pensante que pour te comprendre est-ce que Zaïre bangba zongisa biso eza kitoko to Zaïre bangba zongisa biso eza paradis Zaïre bangba zongisa biso eza ya malam. Na sengi déjà na ndeko nanga na régie soka koki ko côté sabiso na transition poto landa vidéo ya premier sujet bongo tozonga na plateau. Bonjour, madame. Je voulais vous renseigner parce que le peuple congolais de la République démocratique du Congo, ils sont en train d'avoir peur. Pourquoi? Parce que avant, il y avait la guerre.
dans notre pays. Et maintenant, en fait, notre président a déclaré, bon, c'est un autre, comment je peux dire, un autre président hein, qui est en exercice, Félix Tshisekedi Tshilombo, à République démocratique du Congo. Donc, en fait, il a parlé, en fait, dernièrement à Nairobi en disant que maintenant, il y a l'état de droit qui rentre et que tous les Congolais, ceux qui veulent rentrer, qui rentrent. Mais je voulais vous demander, est-ce que c'est une obligation de rentrer ou on va les expulser dans leur pays d'origine qu'on les accueille? Vous parlez de quelqu'un qui a déjà une carte de séjour? Voilà, qui est réfugié. Ah bah, après réfugié, non, il n'a plus le droit de retourner dans son pays. Il n'a plus le droit de retourner dans son pays. Avec la carte de réfugié, il ne peut plus retourner dans son pays. D'accord. Maintenant, s'il veut l'inverse, retourner chez lui, oui, au Congo, il faut qu'il nous fasse une lettre en expliquant « Je refuse de devenir demandeur d'asile ». Oui. Il nous rend son titre de séjour. D'accord. D'accord. Mais c'est inoubliable. Malgré l'état de droit est rentré, il n'y a plus de guerre. Et que le président a décidé qu'ils peuvent rentrer dans leur pays, mais c'est une obligation de les refouler tout de suite, en sachant que le président a décidé ainsi. Les gens choisissent de retourner ou pas dans leur pays. D'accord. Il n'y a pas d'obligation, quel que soit ce que dit le président, quel que soit ce qu'il dit. Si vous avez envie de retourner, vous y retournez. Donc vous gardez votre carte de séjour réfugié. D'accord. Si vous décidez de repartir au pays, d'accord, vous nous redonnez tout. D'accord. On vous annule votre demande d'asile. D'accord. On est bien d'accord. D'accord. Et vous retournez là-bas. À vos risques et périls, c'est à vous de voir. Si d'accord. c'est un truc, il faut venir redemander une demande d'asile. D'accord. On recommencera à zéro. Donc par rapport à des gens qui doivent renouveler en cours, enfin renouvellement en cours qui est en ce moment, la façon que le président a décidé et on doit les refuser. Ils ont toujours la demande d'asile. Ils ont toujours la demande d'asile, donc on ne va pas les refuser de les renouveler. Non. À l'époque où ils ont demandé l'asile, il y avait un gros problème dans le pays. D'accord. On ne peut pas leur dire du jour au lendemain, retournez chez vous. Non, ils ont demandé l'asile, ils ont été reconnus demandeurs d'asile, on leur laisse le statut. On leur laisse le statut. D'accord. Donc, sinon, on renverrait souvent. Non, ils ont demandé l'asile, ils ont demandé l'asile. Mais je ne comprends pas pourquoi nos compatriotes, ils sont en train de faire des polémiques sur les réseaux sociaux en disant que oui, on doit les expulser, oui, il y a une famille qui on les a expulsés. On ne les expulse pas, c'est une connerie monumentale. Vous avez une carte de séjour, quelle qu'elle soit, on vous la laisse. C'est votre choix de rester ou de partir. D'accord. Si vous décidez de rester, on ne va pas vous mettre dehors, on va continuer à faire une demande de carte de séjour. D'accord. Reconnu réfugié d'un an, 10 ans, en fonction de ce qu'il a. D'accord. Il n'y a pas de souci, bien sûr que non, on ne va pas vous dire de partir. Franchement. Bah évidemment. Vous savez, il y a eu des pays en guerre comme le Vietnam et tout ça, où ça a arrêté. Les gens ont toujours été reconnus réfugiés vietnamiens, ils sont venus retourner dans leur pays. Ah d'accord. Ah bah non, vous avez fait la demande de réfugié, vous êtes réfugié. D'accord. La seule différence, c'est qu'après, vous ne demandez pas à aller dans votre pays, vous ne pourrez pas en tant que réfugié. D'accord. Aux alentours, d'accord. Pas dans le pays. Mais étant que réfugiés, est-ce ils peuvent changer leur statut? Alors, changer de statut, est-ce qu'ils sont rentrés déjà au départ avec un visa de quelque chose? Je sais pas. C'est cas par cas, hein. C'est cas par cas. Changement de statut, ça veut dire récupérer un titre, récupérer un passeport. D'accord. Demander un visa. D'accord. De quelque chose dans le pays d'origine. Ok. Pour demander une carte de séjour, il annule donc sa demande d'asile. D'accord. Oui. Avec la demande d'asile, il a le droit de travailler, il a le droit de voyager, sauf dans son pays. Il a les mêmes droits que tous les autres qui ne sont pas réfugiés. D'accord. Mais je suis bien à la préfecture de la Vienne au moins. Oui, voilà. Donc je me renseigne au moins une bonne personne, voilà. C'est pas la Vienne, c'est national. National, voilà. D'accord. Il garde son statut, il n'y a pas à partir, sauf si la personne le demande de ne plus être réfugié. D'accord. D'accord. C'est la demande de l'usager. Donc c'est pas la peine de s'alarmer. Non, vous avez votre statut de 3-4 de réfugié, vous l'avez. Oh ouais, ok. Ça me rassure. Parce qu'il y a un panique totale au niveau de notre communauté. Hein. Il l'a. C'est son choix, lui, de savoir s'il veut la conserver ou s'il non. Malgré la déclaration de notre président qu'ils peuvent retourner. Vous, en tant que personne en France, vous décidez de ne pas y aller, vous n'y allez pas. D'accord. Vous gardez le statut de réfugié. D'accord, ok. Ah bah ça c'est super. Voilà, tant mieux. Ah bah, je vous remercie de m'avoir bien renseigné. Ah ok, je suis très contente. Ah, bah, au moins je vais passer une bonne samedi. Voilà, un bon week-end. Les machins, vous pouvez trouver, il y aura toujours des gens pour dire oui, mais non, on va vous expulser, on va vous jeter. C'est faux, archi faux, non. Ouh. Faux, archi faux. Ça c'est un mensonge. Je vous le dis, hein, mais il y aura forcément des gens qui vont dire le contraire. Non. Ah d'accord, je suis lassée d'entendre des mensonges. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Et puis bon week-end à vous. Merci, au revoir.
Voilà, tout ce qu'on a vidéo, bandiko balandi les spécialistes mundele muta répondre. Bongo ngano to ça sous commentaire anini. Na nyangwa lobaki ke ba comploter pour que bana poto bazwa ki bazil na bango bazonga Kinshasa. Mundela katilikam. Et ça le mabongo te. Yango biso to lobaki problème ya Congo ezali parce que biso to zo luka ko yeba te. Les Congolais ne cherchent pas à connaître. Les Congolais ne font pas de recherches. Les Congolais, ceux qui ont la mituna, nous surtout va couper la réponse à mon anglais est malam. Et quand c'était biso te lobi, on va pas faire comme les autres. Biso ceux qui les camboyali to robana ko kende ko luka réponse na source. Pas ba connaisseur selon bateau bazo détenir boyebi le savoir bateau bazo détenir connaissance bateau bazo détenir le sceau de la vérité. Yangona to kindeki to kundoli vidéo waneza na ngoma vidéo ese bimakala. Mais to linge quand même que bana poto bolanda oyo mundela zoloba poto comprendre po muta kosa le sou muningate parce que zapina bato baza kuna na pota me makamango zolekila bango me fils comme même to kosuka wapi biso mamfacha zo sala wana alobi kuna mboke komi nango bien c'est que bakozongisa biso asile kozala sous non asile ezali droit international ce qui mutu to se sentir peut-être malgré facha zaliawa à se sentir vraiment que e simba nango te pour na ba raison akoko lobane pe kuna talanga iboyeboy e koleka nango et kolekanango donc pouvoir ya fachi et arrêter nango makambo azilte pouvoir ya fachi et pekisite ba opposant bazala pouvoir ya fachi et pekisite ba tuba lo ba pe kuna que ça ne va pas batikala na bango kuna voilà vérité yango na bandeko na ngai vérité yango na tozolo baka likamula vérité tozo continuer ko sungana biso to lingi Congo to sungana to lingi penza ba congolais to sungana bongo na émission oyo kan ninge to sala kanenge na zala ngai mokote nazala nande konangai oyo penza tozo kabola na plateau pour te développer deuxième sujet na biso awa tozo kota balobi to zonga na Zaïre eza droit ya mutu nyonso ya koloba oyo alingi eza droit ya mutu nyonso ya kolota ndoto oyo alingi mutu akopekisa yo ndoto na yo te kutu balobi na mboka na biso démocratie kitoko oyo wapi loba na yo nengo lungi mokonza mboka kuta lobi finga na yo yenengo lingi poza na Dieu le Père te et kangama nango pe na nzoto te elingo loba ke benjir na bino bo loba les chiens aboient la caravane passe yango tozo kende siko na deuxième sujet et sika wapi nazo yamba moko ya bana mboka o toko kabula na sujet oyo bana Israël sika bazalaki bazo katisa ibale bakomaki pe ni sika moko baloba ina Moïse zongisa biso na Egypte ezalaki droit na bango atesalaki nzambe pasi me balobaki yango na nazo senga ndeko za derrière la caméra afungolela ngai pour ensemble na senga déjà les choses transition pour awa toza na check Congo TV transition ezanga raté ba kotisa biso les choses na transition pour découvrir nanga elongo invité Nangai ou toujours partager nae deuxième sujet à émission. Merci, la transition est de retour sur Congo Check TV pour te continuer le solo nabiso déjà te découvrir invité Nangai Zaline de ko gérer Kamiende le Sakondeko. Le Sakondeko Gauthier Business Kasongo bana mboka nyoso bazona nabiso na chaîne au Congo Check TV. Vraiment nazana esengo mingi ya ko retrouver bino lisusu nzambe ya bolingo ya batelaka wa pesaka et puis na mabota o bazolela nzambe ya bolingo assister bango et puis na mabota oyo bazo fêter anniversaire ya ba moko na bango ba joyeux anniversaire et merci beaucoup na Ndeko Gauthier Business na moni on a drapeau ya Congo mais tozolo bela mingi lelo sujet bato balbi to longo la drapeau oyo za nango na Kingo to zonga na Kinshasa mais to ngi déjà na l'actualité oblige le lomo konza mboka zalaki na Bandal sika pied moko lobi na za na Paris alobi Bandal c'est Paris pour à lancer les Kambuya Kinshasa Bopeto parce que balba ki kin hier c'était kin label aujourd'hui c'est kin la poubelle to longi to zonga na kin Kinshasa penza la belle et yango mokonza mboka ye moko poto a fungola nzela po Kinshasa e zonga penza lokola ba ville nyonso tu ya mboka ezalaka impression na ezalini non impression na ezalaka ki
vraiment tozu président moko chaque fois tozolo baraki azaka pembe na population malgré il y a des mal intentionnés bazo baki azo voyager trop il est pas lingi koloba trop dernièrement na oki maman mon antela sobo il est pas lingi koloba trop mais Kabila 18 ans to banda ko lela tam kolo mon côté a tellement na tribune bo aso na ba congolais mais lelo fatia comme ko sala oyo ndeko na saite po balo baraki ya malamu to copier ya mabeto boaka lelo fatia so sala ya malamu azala pembe na population et comme sous mabe donc ve kofi congolais za tonga congolais za ndenge j'espère que congolais ba mimaka na lifelo balakisaka na lola balakisaka nzambe mais yazo tout na sata na zarape ba koto izaka congolais mutu wana ba mimaka wana izaka congolais donc président Fachi a lancé Kin Bobeto et puis ça montre que gouverneur de la ville n'est asa initiateur ya idée wana mais atali albité tika na pousser ye na tiaye maboko ba kiti na bandal polémique à bandal na olobela on a parce que bandal na biso oyo Fachi alobi ke bino moko bolo bakaki eza Paris. Voilà, biso moko bino moko bana bandal bolo bakaki bandal eza Paris mais yo lokola pe mona bandal pona zio wa mingi na tuno poza pe mona bandal yo vraiment lokola mona bandal et lokola Kini Bopeto baba na ko lancer vraiment na bandal parce que balobaka bandal eza capitale à Kinshasa. Kinshasa eza capitale à RDC mais bandal ezali capitale à Kinshasa. Pona yo lokola mona bandal et salio ndingi ni mona mokonza mboka kiti pona ko bandali kambo ya bosoto to koma na Bopeto babandi yango ba annoncer yango pena na mboka oyo zalaka na commune oyo zalaka na mabele na yo. Donc salinga esengo makasi eza na cadre polémique té omoninga kutu soué na ngezaki parce que nazaki pe na programme penate ya kokende kokoma esika ofachi azalaki mais sauf que ngai na sepe na initiative on a d'abord babandi yango ezaka po babandi yango na bandal té tout monde rappé le 30 juin tout le monde a tribune na bacha yango wapi donc les appendenge mo na lancement ya Kini Bopeto ba yoko tshela biso na bandal of ya Fachi béton lobi bino mo bolo ba kiza bandal donc ne babandi yango moni bandal so tali bien propriété peneza ki sous penati nga eloko eko aider tala bandal nga na tunaka beaucoup mais ça wa zaka bandal wana ya kalana banda osani ba terrasser donc otali boye ba na batu mususu ya libanda vraiment tuna biso pari yango bolo bakande yango eza mutu bandalité eza d'abord beaucoup mais c'est nem tu fa telema so tali beaucoup mais ça biso lelo bika kaboli ba pioche na ba pau ba pesi ba chef ya ri ya ba quartier na ba bana ba lar ndenge Fachi lobi oki Fachi ndenge lobi bo pesa bana na ba mbongo bo salisa bango misala pamba te ba jeune bazana posa musala abeta c'était pour na ba jeune ya omoni ya biso bandala sa bandaki na venir biso ki kenga na to surtout ki samedi troisième samedi yango yo bazo kire ba canal dozo mon deuxième initiative moi bien mais sauf et puis eloko eza bien po baba hein baza pe ba handicap hein to handicap mais ba lobate ba tu na problème akoloba baba bangondi ba pesi bango misala pe bazo futa ba oui ngana monaki lobby na Chibangu malgré de kongo pas silika moi muke baba ndeko ko traumatiser anosa musala baba mutazo sala ngabi biloko boye bien le na Congo let ba ndeko na biso wana vraiment ba infirme banen to so bango ndire batu moko boye bana mbwa ba kene ko kufa kuna c'est pas normal les personnes vivant avec handicap baza batu ngana libota na ngai nazaki na ndeko na biso personnam Yvette to banda ko considérer ye ndenge moko na batu nyonso tout ozo comprendre baza ba ndeko na songa mona moko na lobi ndenge bazo sala misala wana sauf que ngani ya Fachi ya awa pena na stade oyo batikela biso stade leki ba stade ba commune tout to na salle ba bureau ezakuna ba salle ya handball ba volleyball ba nobeta mawana stade ya foot mais ti le lota ndenge tikala do stade oyo en face ya chez Blandine ba c'est le bio esika tozali tala siko esika toza awa tala stade oyo bijou boya bana bandalo JB mpia na papa Chéralo ba concert à Zénith ezaki annulé ezaki reporté na Paris na bandal mais tane ba sundeli la biso stade donc na osenga na Fachi les misusu bandeko o bazaki no ba signalaki yo teleki na bino suka signaler yo en tout cas ça la biso stade oyo sala bien ko kotsa mbongo na bandal et faire évoluer pe bandal et puis na ba taxe ba tikio ba teka ka beti PCT nango banda na zana mo ba marché belé mo mo na marché wana salité mais baliaka ba mbongo na ba tiki baliaka ba mbongo on dit déjà ça lobby au monique alobaki les personnes vivant avec handicap baza valoriser na Congo toza déjà na ministre Mobimba na gouvernement wa s'occuper na makambo wana mais tala ba pesi lelo musala wana ole baba na biso ba yunga na ka
mais des personnes vivant avec handicap lokola baba miluba ko lobate ba ozwambongo api ba poni bango ba sala musala et puis chaque par jour c'est 5000 francs. Hein? Oui. Neti 2 euros. Voilà. Donc bazo ambongo bango chaque samedi donc bazo komi vraiment ko kota moi eloko sali moi bien. Jerry Kamiende en direct et pas ya Blandine ba c'est le bio c'est quand tu vends dans la boutique na et to saluer peut te le déjà merci pour l'espace. Batu mingi ba komi ko senga depuis Fatia komi na pouvoir to zonga na biso na Zaïre. Ce qui muta komi ko zonga ko senga zonga c'est que a komi ko regretter na ebola mu ya le passé. Te moni bande na biso ba Congo moni makamsu ba lobaka ezala ngo normal mutu mususu tanga lobango tika ya lobango moni so to bito zonga na Zaïre to zonga na makambi belé. Tant ba lobaka to zonga na Zaïre to zonga na Zaïre ya dictature. Autant comme président de la République était donc Fatina biso nenga zana autant comme on service na ekangi yo c'est que tozonga na Zaïre okozonga na Zaïre tozonga na Zaïre fula ezobula wana kunde bembe mababa wana transport kunde tozonga fula kunde bembe ezomema bato tokozonga na Zaïre d'artilo donc moni ba téléphone Android YouTube elongwe Zoa niveau Teva noir et puis il y a rouge il y a kunki il y a 14 pouces. Il y a 14 pouces tozongi na Zaïre. Zaïre il y a pillage. Zaïre il y a nez blanche. Oh ngana viva yango. Donc université bana basala 2 ans, yo sala ina. Ngana sali ina ni na tangate. Tozonga na Zaïre wana. Tozonga na Zaïre. Oyo boke tu peux ma betela biso sundama. Dans sa ma baby ça et baby ça biso ba jeune époque wana. Parce que sensi les armes makasité série wana. Donc ndenge lelo ba sœur ba comment ba danser sous poids bi na fa pesa mu Congo et banande na bokechu. Na ngokolo na ngobokechu. Né au village, grandi au village, expédié à Paris comme marchandise, ceux qui na Belgique comme marchandise. De loro malamu bokechu kumbela congolais yango. Yango wana asala ni na mboko papa. Donc tozonga na Zaïre. Le seul pays au monde to wana ndaku ya tata mokonzi ekola ovanda kati. Le seul pays au monde, palais présidentiel les alaraté. Tozonga na Zaïre. Ba bongo mongale matayo mo. Mongale meza ezelo kwa bato batongi kotonga ya ye moko ya ye. Propriété privée. Tout ça quoi Brazzaville te lisuba zaki na président savanda na pila. Ça soupa vanda na pila. Ça palais présidentiel. Et tongami na mboko mbongo ya l'état. Mboka ya l'état. Donc biso tozonga na Zaïre. Ndako mokonzi zalate. Tozonga na Zaïre, nous sommes le pays en Afrique centrale. Tozonga na stade omnisporté. Tozonga na Zaïre. An bale beta masubo na l'air boité. Soki na Gabon na Brazzaville an bale beta ma banda boté mbule bandi bokati match té. Comment na salle? Et comment na salle? Il y a climatisé. Mais biso ti lelo. Toi na ngote yango moni fatia biazo ko tonga, il y a 14 000 places. Pour na ba basketteur na biso ne ba bimi ba champion d'Afrique. Puis tozara suspendu. Tozara pe suspendu jour mbule beta ka match ekatanaka. On a martyr. Tozonga na Zaïre. Il y a muta kufi et ben metolali sina ndako na e bembe alali boy tolali sina mbetu bolalaka. Et puis tant on a matela ya matiti. Ya matiti ba chepe mandalala. Ba pa kola batu blé. Tozonga na Zaïre. Et ben melali na biso donc muta kufi solo wana to melango butu mobimba. Moteke. To uti cimetière to tchema to bandos kwa maboko. Na donc morgue ko to zalaka te. Morgue zalaka na ngombe excuse zalaka bandaki ko pona. E bandaki ko pona. E wana na Zaïre ki na morgue. Général Kingandi ne ba otia na morgue. Mwana député Kingandi, mwana nani Kingandi biso bana mbua, ba che biso na mbetu. Muta bando pola ba komontie ba mungu ba komontie ba biloko na solo. Na nini ba benga ngo nini? Na café. Na café. Ngana lela mama kulutu na ngambo to che na morgue te. Tolala ne na ndako. Et puis mbetu na pe ebele bando boka ngote. Ba lava ngo ba to continuer la na ngoto songa na Zaïre. Donc nde ba to songa na Zaïre ma mto vivre. Ya biso mukile songa noir et blanc. Tozonga na Zaïre, télévision ka moko. Télé Zaïre na Télé Congo. Deux chaînes. Oh. Tozonga na Zaïre. Novelas Longwe. Novelas nyos Longwe ba YouTube Longwe, makamni so Longwe ba Instagram nyos Longwe. Si qu'on a élection comme à voter rouge, voter vert. Élection pe comme à voter rouge, voter vert. Donc Fatia Tikane libéré. Atikane libéré roi du Congo. Oh. Ya Fatia mwana ba commission roi. Makamba senga ngwana. Oh. Tozonga na Zaïre. Donc ce que tu vas tozonga na Zaïre ba mesurer te nini to comme la biso. Omoni tozonga lipe et puis carte d'identité.
ya liputa tozonga na Zaïre donc ndenge lelo comme na biométrique ya biométrique bodo biso ba liputa fonga maboy et puis ba tche na carte ba tcha photo mutu mo mais carte ba do tche ya madame na so za mariée donc faut tozonga na niveau tozonga na niveau wana zwa niveau boketu tant musala bo pesa biso tozonga na Zaïre fonctionnaire 532 jours 32 mois payé tozonga na Zaïre donc tozonga na Zaïre balobaki na ba fonctionnaire babi bokoliana basi na bino bakosala kindumba baluka mukonzi na bango futa bango ngai te nga basi balelanga na cercueil tozonga na Zaïre obi nota image ya Zaïre so oba olo tozonga wana salite mbindo somo makambo ebele ya mabe oyo tozonga nsima makasi eza Zaïre pendant 32 eza bandeko na ngai epuis eloko miso ekamwisa ngai bandeko na bacongolais totika sentiment omoni sentiment bomema na baeglise pemela bapaster na bino yango bomemi yango na sikoyo na sport so tozongi na Zaïre do so toke coupe du monde 9-0 epuis contre Brésil ite Yougoslavie contre Brésil epuis Zaïre wana omoni match contre Brésil bajoueur bazwa mbongo te bato ebele bakanisa lokola makambo ngo ebandi lelo bajoueur bazwa mbongo te bateka na bango match ya 9-0 ezalaka sabotage ya bajoueur bavie na biso bandaye père son âme tozonga na Zaïre makambo mabe wana donc le bajoueur bazwa $30,000 joueur azwa 30,000 $15,000 bolingo zongo c'est sera Zaïre tozonga na Zaïre tolia le seul pays au monde tolia billet à 1 million zwa niveau tozonga na Zaïre le seul pays tolia billet moko ya 1 million opesi pena mutu 1 million mama tshela ma desu so tozongi na Zaïre obi que seule question obima na question pour un champion ezalaka moko quelle est la capitale la plus sale au monde Kinshasa tozonga Zaïre donc ndenge facha lancer le lokini bopeto ezati bango ba osepela nango te et puis bato ba osala makambo eza banani ezaka bandeko na biso ba congolais balingi tozonga na makambo wana donc so tozongi na Zaïre bongo sikopo na bana classe so tozongi na Zaïre obi ke pona bana classe nga tanga na ba école mususu tovanda na ba brique na ba brique mais liba ebimaka na Équateur na nyoki tozonga na Zaïre donc bana bazongo fana na mabele bana bazongo fana na mabele bazongo futa bana bazongo futa makasi na banchiki soda na mwasi ne bazongo pe ko futela traitement santé donc Zaïre na yebi so woninga bozongo sabso bokechu asombo na mamu ngala mama na zana ba biloko ba bengo ni ba fara jour naturel mama na mais soki bokechu na asombo ba lo ba bongo c'est-à-dire que bango baza ba bénéficiaire à Zaïre yango bangi bala sabatuki non tozonga na Zaïre potala bolamu ya Zaïre ezalaki yango question ya bien yango yo bokechu merci beaucoup loko yo gagnaka na Zaïre j'espère que na wata mona Kinshasa na zomona ba immeuble ba 5 étages otiki la biso na sera Mobutu c'est ça ponga na yebo okenda poto na mbongo note okotsa ku na bangulu po ebiki sombongo mususu wana ba musicien oyika ba musicien lo baza na kanda na oto mona musicien siko awa na boss ifana ngana tanga kombone oyika musicien na kenete bokecha amema ngulu mo na konta musicien wana OK bon chanteur série wana lelo koma ko yemba pa mabele lisi a raisonner akanga suki boya mingi na oto mona siko na pese mbote wana o mema bangulu bokechu okenda poto na mbongo note mais tozaka na Zaïre siko Zaïre bénéficier na nini bandeko no baza na commune kino sombela bango mabele nini yo lelo bokechu so kitikini bo to chalet o kitikini o va na flat be voir na résidence ya bokechu o bénéficier nini na Zaïre parce que nga mona anniversaire ya mwana ya Mobutu bokechu premier liboso ya ce school azobeta concert ba wera ba jibe ba fabricants ba fali ba beta lelo les héritiers watana beto moyen na kin bopeto bazo gagner banana le loko yate ba robeto instantané ya mapangu oh donné bokecho za pemé na Mobutu on a yemba na Mobutu aza eloko te mais on senga tozonga na Zaïre a gagner eloko te aventura là na bar chaque jour basi et pai yobi ba nombre de mapangu faire azana ngolelo fali azana ngolelo ba bénéficier mais il y a bénéficié na nini pas Mobutu ba obete instantané na musique ba obete instantané na ba parler ngana osenga na yo marché central to luka administrateur soko yebi ko koma yaka to engagé bokecho mo te ve na biso ba nommé na pese félicitations pasteur Chatumba
combattant o aleka bato belé na gaz donc jo ata ti asala ki combattant na azane ba diplôme na oh ti bomo na vete na so tia tumba sala ba diplômé de tepi master ya VKK batanga na ye parce que ye on a ba nommé conseiller na budget le ministère à budget au moins que vrai combat yango wana abundi pas du poste pour ça nini a servi nini le peuple d'abord Bokechu héros va dormir dans la chambre. Va dormir dans la chambre. Bana mboka tu ebité bamba mizong sabiso na lisumu bana Israël basalaki bakate si bango penza mboka. Babano keni na bango vers kana babi oto zonga na biso. Na budget nini ya tango wana. Il y a moins de 300 millions de dollars. Et puis Zahir est dans le budget. Il faut qu'on paye ça rabattu ba merci. Kabila azana mabene ya sala azana bolamu pe ya sala. Mais ce qui te comprendre le budget na habité ya goti. Atanga mobutu ngana ba budget. Mutu ayena idéologie budget vient na biso kizenga. Tamba PCE poste pa ya président ex-président Kabila. Nde ayoko nga première fois no Congo ezakana ateza ya mukie. Mais nabi ke Congo ezakana autant. Zaire ezakana budget. Nabi te bato autant histoire Zaire. Vient na biso koko na biso Ngwanda. Fabien Kouswanika dans une vidéo boy ça attend à Zaire budget na biso ezaka combien. Tu peux exemple na 1990 Mobutu Sakati. Je connais le Congo. Bon, toi tu as 1975. Budget à Congo ezaka combien? Je connais le Congo vient na biso apé sangé yanoyo baboke tu peux pas apé sangé yanoyo. Ngana yeba makamba budget sera Kabila le père Enen Kabila fils. Parvient à biso Gizenga. Vous comprenez? Maone surtout baolo bana na ebité so ba ba budget en 1975. Ba tout na Thomas Luwaka je connais le Congo beta ka masolo 1975 budget RDC sera combien? Et puis tous sera un pays puissant. Ba soda na biso ba ke bunda guerre. O ko ba pesa ba komba ba balabala na ngiringiri. Ba Birmanie ba nini ba ke no bunda guerre ba ke intervenir ba soda Mobutu. Ce que budget na biso sera combien? Minembo petela ki makelele awa ote Fatia signaki poaka ba mineme bon le loyo les forces armées de la République démocratique du Congo ba reconquérir Minembo et puis ba lobby armement oyo ba récupérer na mabele wana bolukela ngo kombo za ya ko sakana te c'est-à-dire que to ko récupérer loko wana te mais le boko ya Nzambe kako Fatia tikaki na et pas ya Nzambe mboko Fatia tikaki na maboko ya Nzambe pas accompagner bango. La bonne main du Seigneur notre Dieu accompagner nos forces armées, les Lominiembwe et Zongi Penza sous contrôle de l'État congolais. Bandeko balandi fo bolobe la makambo yo botika ko distraire batmambo belé tout ça ko informer bino Jekami nezu matos désormais nyonso te ko bima na Congo et ko zala transformer na mabele à Congo. Et puis ya gotiena bakselé lo muké. C'est toute la première fois ba Jekami ba futama. Salaire ba futami moi o. Bouche bée ba tuba lo bela moti ba ki na ba réseaux sociaux batala na ba vraie page na ba vraie information même ti ba télé na biso ba toucher là bien na bien et na ba mal intentionné mo ba kumisa Kabila boyika Kabila boye na Kabila kuta sala na idée na te ngana wuto mo na ve na biso ya prêtre des prêtres aller en tourne obi manga ba wuto lo ba tunye question est-ce que boza si ba olongola sanction na bino obi ke Miami se Kiting, on vient à répondre aux journalistes. C'est le président Tshisekedi qui a un mot à dire pour ballonner la sanction. Ça montre que FCC n'a caché basé loko moko. Basé loko moko basé a besoin dans la biso to sala ki mabe, il dépêche à pouvoir to pousser bango to sala loko malamu. Mutu loko vient biso aller en tout dans le beloko bongo. Aller yo lo baké, c'est pas Tshisekedi qui dirige à cette étiquette, mais aller en tout dans zaki azanani na mboko. Tanga lo bien ngobongo. Ba mal intentionné botika Kabila botika moi na mboka Kabila avant na kimia aza congolais quand même peut a mérité du respect après peut ko silika ala manduki ana aner ayindi sawa yaya tala 4 mois na Brazzaville combien batu bakufa mais aloba ité quelque part ata za ba conseiller mabi bandolo ba ne lenda mais aloba ité na kotika ala ka biso ki a osate na élection yango si on est là sur biso tolo ba mangamba Kabila boto tozolo bango boye to bisa bato musu ba te boko kate tala kutu bakangi avant ni kuna awsela ba boulot kimia to tala na télé 50 autambola ne kwa mutu nyonso auta ne ba maziba na ye autambola na moto
Mais les gens mal intentionnés ba kangango photo omoni kutu tala kutu asali boye. Nzambe na bolingo ki nous visiter bino. Voilà, bandeko balandi olinga te, le train est en marche, le Congo est sur la bonne voie. To moni déjà lelo oyo banini yango nezo mata ba. Et puis na ina tuna question moya Gauthier. Lelo Kabila sali alliance na FCC. Et donc tout ça na cash. Kabila komi na maseke. Kabila tanga sala alliance na MLC. Na Palou. Tala ba parti politique wana. Ya mine na mboka na biso. Azaka ange. Et puis coalition na bango wana et apportaka nini ba pesa nga réponse. Merci réponse na bino batu boyo ki question na bino nde boko répondre biso tolingi kaka ke. Ya boti gratuité scolaire. Ataka moko wana, atana be école laïque. Ya biso boti gratuité scolaire. FCC na cash et boti gratuité scolaire. Ya bango ce que botaka nini. Bo reconquérir pe Minyembo. Minyembo ba olobake. Et puis jomo boye yu maman boye soki nzinga soki vital. Père moya mukolo akomi na âge à retraite la tikata TV ba ri de belé. A sa vidéo albo comme na dévoilé lelo secret à Tshisekedi na Kabila nini accord na bango ezalaki Tshisekedi na tika Minyembo eke na Rwanda. Tale loko papa mukolo bonga zolo babo. Sikolo lo basuni. Sikolo basuni. Discours esili bango. Ba yaki na makamba 15 millions esili. Ba ke fente le sous garde corps à président Koufi. Ok, papa bato kufini ba koteli na ndako na Lubumbashi. Na Kolwezi. Tala Zaïrou akoti Zaïrou akoti na réseaux sociaux baby. Ah, katika zikitu motema ya papi diasunda makamango yango yo to linga Congo. Biso to asuna makamoloba mingi te tozo benga ka congolais linga Congo. Soki vraiment za congolais linga Congo. Soko za na opposition pesa ba idée pesa makanisi omona landi lokola nani Charman alobi no senga na président Fachi alandela mama ba taxe mama ba impôt et ko sunga ba congolais ba vivre malam apesi déjà idée apesa ki idée et puis prévané yo moni Fachi na bandala lobi yango abi ba taxe ko tsambunga ebele esa idée omoni opposition zanateka pona ko fingaka. Même au moins si le loso Kabila Seda, c'est parce qu'il y a une opposition fort dans le bango. Kabila a une opposition et non c'est kimia. Si on moment il y a Seda qui bouille. Tu sais que des personnes qui sont dans bien dans ça là. Bon ça l'opposition il y a bien pour PCP kimia et PCP c'est kimia atika. Mais tant qu'il y a ça la bola moment bino bolinga botel mele. Bino ka ndem to yeba. Bon, ba PCP déjà bonne nouvelle na ba investisseur congolais ba lobi na ba na mboka FPI pourcentage taux d'intérêt est sur 9% et comme à 6%. Ce que ça jeune loko la ngana yo to na Jerry Kamiende na papa Henri Mobala Lolendo quand tu peux to comme investisseur ba lobi loko la toaka ba jeune 4%. Ce que ça moi c'est loko la Karine Massimo loko la Blandine Bendo hein vraiment loko la Blandine Blandine Bassel les bio sœur nanga ningo zo ko investir na Congo ka ninge Blandine Bassel bio za wana mwasi yo posaka na 4%. C'est que soko yena projet na yo koti na FPI ba mona ngoza malamba pesho me ba ke to na yo eza 4%. Yango na mokonza moko alabaki boya bo investir na Congo parce que alingi ba congolais ba koma ba millionnaire lokola ba Nigeria, ba congolais ba koma ba milliardaire lokola ba Nigeria po économie ya mboka elongo na maboko ya mindele. Toujours souffrira parce que les Congo mindele bazala qui s'imposer sur le plan économique yangona Congo bandaki ko souffrir. Voilà télévision zalingonga ka ndenge bazoloba elonga des elonga na pesio mbote siko na Canada moi si Nzambe na bakisi Antoka Bambi star na bango na Canada bo continuer ko s'abonner na chaîne Oyo Congo check TV. Et si wapi désormais bando kuta ba Gauthier Kasong boko mona ba Maxime Karine ba Jerry Kamiene to sala bino musala po awa ya kitoko nde kozala check kande tolobaka au prochain numéro soki Nzamba lingi que Dieu bénisse le Congo. Congo check TV yasi bumutombo bana nyoso ya Congo bote na beno beno luta na émission